Mbote balandi toujours na cadre kaka ya émission tozolobela hygiène corporelle. Tokolobela lelo les menstruations o tobengi ba règle. Mwasi nyonso ayebi règle eza nini. Règle eza ba écoulement du sang o ebimaka mwasi nyonso chaque fin du mois. Siko na moment ya règle yo za mwasi ndenge nini omibongisamaka na ba période wana ozala ndenge nini. Yo oza jeune fille ozo aspiré na libala, yo oza mama yo libala ekufa kande na lobaka oza na ba règle. Yo oza na ba règle okolamuka banda tongo osokoli te ozotambola okota awa yo okota awa yo jeune fille. Yo jeune fille obongisa nzoto na ote ozoyeba te ke makila wana eza lokwa makila te o ebimaka biso so tozoki kasi eza makila o ezouta na kati ya nzoto na eloko moko boye ebimisaka yango esalaka solo mabe soki evandi pendant ba heure ebele. Olamuki na tongo ozotambola kaka oya osokola kati pokwa. Bongo siko yo oza jeune fille oza na chérie oza na fiancé. Fiancé asali yo surprise abimeli yo ka boye abengi yo non yaka toke tobeta tour toke esika moko o accompagner yebisanga osala nini oyebise nini te zelanga na sokola. Par exemple mobali ayo luka ba 12 heures ba 13 heures akuti osokoli te yebisanga mobali oloba nini okaniso nani pe ntango oyebise ke non zelanga naza na ba période nanga osala nini. Omoni te ke mobali wana omona ndenge mosusu oloba no koma yo oza na ba période na yo oza na ba règle ozovanda salite ti erreur et soki papa ke na ye kotala ailleurs et ozala mabe oloba nini mibali ndeka tobenga bango ben fidèle akosaki nga yaki ka po ayeba nzoto na nga ebongo yo mona part na yo en tant que mwasi ya bopeto osalaki nini. Mwasi o aza na règle alamuka tongo avant osala musala osokoli o changer bande hygiénique na yo soki osalelaka balinge na yo osaleli soki osalelaka complexe osaleli na yo soki oza mutu oyo osenyaka mingi makila ebimaka yo ebele osaleli pampers otie pampers na yo bande hygiénique na yo to complexe na yo to nini kaka otie me kitendi te toza sous na période ba kitendi te totika ba bitendi kala évolution déjà ya modernisation ya donc makambo échangea osaleli bande hygiénique na yo obandi misala na yo soko kobima oke musala oyebi ke makila ebima mingi kotika bande hygiénique wana te evanda yo pendant plus de 8 heures. Pourtant eleka 8 heures du temps ekoma kobimisa odeur mo ya mabe yo moko oyoka ngo pe o se sentir très mal à l'aise. Olongoli bande hygiénique na yo o se changer malgré que na musala moyo sokoleza te o se changer kaka oza mwasi oyeba nde nini ya kopangusa bien opangusi bien opangusi bo mwasi na bien o ngana benga ngo état major opangusi yango bien otie bande hygiénique na mususu. Yo muto za na ndaku wana ndaku oza na opportunité oza na facilité ya kosokola osokoli nzoto na yo très bien obongisami bien ovandi na yo osali misala soki ozala na sorti na pokwa obimi na yo obima wana soki oyebi ke ozonga un peu tard mema bande hygiénique tia yango poto nyonso oyo kozala e empêché yo te sala effort etaché yo te eya na basi mosusu aozala na période ya barègle bande hygiénique esi etondi me azosala badistance ya milai azokende mosika omata moto omati taxi to ovandi quelque part toza na papa otelema boye otaché omoni ke soni wana ekitela papa yo oza mwasi ya libala surtout basi ya mabala bomi bongisa
komitika te koloba te nga déjà babalanga esili non esili te eza komba ezo continuer komba wana ekosilaka ti mokolo yo kokufa ou au moins ke bokabwana bino mais tant que oza yeba ntango okoti na ndako komba eye lisusu basi ya libanda mpe bazali bango mpe bamibongisama makasi bazwaka soin ya mibali makasi koleka mpo bayebi ke les femmes mariées bakoma na bango déjà kase nde balobaka te déjà tobalana nakoma kase nasala trop na fiançailles bon yo lobi okomi kase mais yebango moto aza kase te aza prête azali yo mpe mama oyo perdra libala mpona bamakambo ya mikie kaka naloba yango mingi ce sont de petites choses mais ekoyisaka biso okoregrete après mwa likambo ya mokie wana kaka yango azwelinga décision yango asepeli te non bongisa zwa soin ya nzoto jeune fille ozwa aspiré na mariage bongisa nzoto na période ya baregle na yo ozala soin oyebi ke makili ebimaka mingi osenyaka trop so oyebi ke oza na ndako okokase baprogramme mosusu ovandi na yo mpo oyebi ke makili ebimanga mingi na okende boye nake obeba esika nazali eosala kitoko te nake otache esika bato kiti ya bato eosala bien te vanda na ndako yo ozala na mobali yo femme mariée ntango olala oyebi ke makila mpe ebimaka mingi zwa soin pour se protéger bien parce que mibali basupporta yango te mibali basupporta makila wana te me bayebi te ke babosanaka ke makila wana nde yango esalaka ke mwana aya mpo eza œuf ezalaka œuf ezeli spermatozoïde eye te alepasuki nango ebimi lokwa baregle mais totala wana te tomibongisama kaka mpo bapapa bazala na bango ka lokola babebe nde naloba bakola na bango te boyebi bebe akoka komona biloko mosusu te malgré moi curiosité mais biloko mosusu bakoka komona yango te tuka mibali nde baza basupporta yango te zwa soin na yo zwa soin ya nzoto na yo kitoko en tout cas mibongisama na baperiode wana yo mpe oyo ozalaka na baperiode ozwi bande génique na yo ki obwaki mama jeune fille mwasi ya libala yo libala ekufa yeba yango babiloko ya bongo eza bomoto na yo mobimba eza yo mobimba tokutani na bakomba tozwi bakomba ebele na vie tokanisa ke bafamille ka nde toyebaka mais peut-être eza yo moko ofungolaki porte kopesa nzela te kopesa nzela te kosalela yango te yo mpe moto ozala kozwi yango obwaki yango na faux septique kosala yango susu te sokola yango longola nini absorbant wana bien dindisa yango na vase ni ka enveloppe wana mpe bwaka yango na poubelle yo ozolanda biso salela yango tia yango en pratique panza sango beta lisolo na baninga yo mpe papa oza na groupe oyo ozoyoka kotika mama boye te yebisa ye merci mingi na bino merci na bamembre tout na basi na mibali nyonso ya groupe bopeto merci na équipe mobimba oyo esungi ngai mpo émission oyo bolanda yango botala yango merci na papa Gypsy aboni nabengaka ye papa na réalisateur na nga merci na monteur na ngai merci na caméraman na ngai Jérémy Makila tokutani na mikolo ezali koya bozala toujours branché pe bosabone bye.